dernièrement à mort que ba grande sœur nanga ba ke bimisa jeune fille mon mort moi na ndeko camarade na bango donc ba ke bimisa na mort que ba ke kuta jeune fille alali ba ba suba nde ba benga kaka mutu moko kota po osukola mwana mwa ba sukola nde bo mona ne ba osukola mwana mwasi ba ke ba sukola mwana mwasi boye ba siso sukole ba mona ba superme ya mbali ezo bima ya fresh na kata nzota mwasi ko yo pokola na kata ya bureau ezate ke lisono azo se vanter non onga na vivre onga na mona surtout po ba proche na nga ba mi na ngai o mona boke boye o pasteur abengi ba koti o bimana na bureau donc to sa maram papa ba beti pe master pas bombe la hôtel betelo de to cho betana pasteur tala boye voilà quand tu bureau pasteur abimi pela fille na kati ya bureau papa na mort ba kuma loba non mso bimi nango ezaka ndenge mwasi soka akufi ya shiraka maninga non eza ba sipa me plan balati gon batali eza sipa ma fresh bima pene yebele mosani na nzambe wana alinga ngai donc asa divorcé na mwasi na ye atinda mwasi na poto ndenga loba na nganga ya verifiate atinda mwasi na poto na bana avant anakin na kena na ndok premier jour na kena ndako na ye asa pe ba petit na ye ba petit mo confiani pe bazalaka donc et comme na tout na lambeli pasteur na sai maramnyo sodu oh maga je vais faire la mon abi non et simbate il est qui jour à liboso donc tant olingo olobano boyi bongo peso ka 1000 francs transport OK lobby nango so abengo yaka je vais faire l'amour na boy vous allez la morgue wana ba grande sanga bazalaki ba bengi biso to ye ko so na ku tezaki na morgue wana siko super me wana Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya tolo masolo danger masolo kitoko CongoFrance.com. Merci fidèles téléspectateurs, il y a CongoFrance.com, merci Nabino, Nande Bolandanda, Biso Bozalaka, wana pour Nabiso, Lelo Nazana Ndeko, moi si Oyo Aza victime, il y a Makam Otunto le Bila Lelo, il y a ba pasteur, oh ba Marana, ba fille, oh ba Zora ba sœur, l'église, Azo Bimala Bango, il y a ba fille, oh ba Bimakana, ba homme politique, donc 4 filles contre Yemoko homme politique moko, na ba fille, Moussoutoune, Tiakoufi, na morgue, Bokei, pour Monsieur Beme, ba qui retrouver super menacé naï dans ma comme belé tout développement au Léonaï. Tu as mieux le nom de connexion moi ce que s'est présenté. Ngai comme nanga Magalimbo. Ah OK, merci Magalimbo. Magali Mouhou. Merci Magali Mouhou. Et sort de ton nom to que les canettes to kindane to me manaka. Le lot tout ça Magali Mouhou. Ako bete na biso lisolo na ndenge ya ba pasteur ya lelo ndenge ba koma osala na ba fille makamba koma osala ye moko viva ba makambo wana pe ala victime nango ba homme politique ba pasteur makamba koma osala ti donc ba koma okende ti na ba morgue kozo ba sperme pas ba fille o ba kufi déjà donc ba osala nango ba makambo belé le tozala Magali Mou ako expliquer biso sur ça. Ngana nina lo baboye donc makambo o biso ba fille to komo osala passe personne son makasi ndeti bino ko ba pasteur homme de Dieu donc oh yozo sam pona nzambe yozo sala makambo pona nzambe donc bokomi ko sala makambo ya buzo ndeti lokola na kati ya bureau ezate ke lisono azo se vanter non onga na vivre onga na mona surtout po ba proche na nga ba mi na ngai o mona boke boye o pasteur abengi ba koti o bimana na bureau donc to sa maram papa ba beti pe master pas bombe la hôtel betelo de to cho betana pasteur tala boye voilà quand tu bureau pasteur abimi pela fille na kati ya bureau wana kuna mona na ya liboso ezate ke ya pasteur moko non na mona ke pa camarades na nga ebele moi tu vas combien de pasteurs déjà pasteur na roma ta ba 7 ba 7 sus autant peu ba kombo na bon non na ko tanga ba kombo na bon te po e sala bien te na ko tanga kombo te à part ça ngamo naza victime ezana musala nzambe na église munene so na tangi kombo na ngobo yebe église na ngomba la moko et bon tant kombo te poani tandis que yo bandi déjà dévoiler makambu o ba sala pe mo za victime na non ko tanga kombo wana te musala na nzambe wana alinga ngai donc asa divorcé na mwasi na ye atinda mwasi na poto ndenga loba na nganga verifiate atinda mwasi na poto na bana avant anakin na kena na ndok premier jour nakena ndako na ye aza pe ba petit na ye ba petit mo confiani pe bazalaka
Donc, et comme on a l'ambili pasteur, on a essayé de ramener ce dos, oh, Maga, je vais faire la mon habit, non, non, et c'est batté, il est qui joue à l'bosso. Donc, tant qu'on a le bon boy bon, parce qu'à 1000 francs de transport, ok. Lobby n'a pas soit bengo, ya que je vais faire la mon, na boy. Et que ça, la que pasteur, a benga, a les sous-té et l'eau comme côté. Mais les mêmes jours où il y a jour où a souka wana benga na kenda, a sengi na bi pasteur. Nako sa ngote bino moko bolte ya kabiso nini. Moi si faut okanga makolo no obo manzoto. Malgré pas la mutu o ya ngamoko na ko pesa la metem na moni ke na luka libala wana za musai na nzambe. Fona l'exemple ya ngai moi si pas ngambala moko. Yo mutu o yebe déjà que pasteur wana zala na poso bimanao. Yo mo le bien à cadre déjà la poso bimana abanda ko proposer pourquoi pas boya que kene tant que kene yo peut se côté la poso bimana alors non non n'a besoin bimanete n'a besoin que na komisaye non na komisaye ayeba oyo ngai na zali nengana mi bimisa o nga na zali pour ayeba comprendre que o nga na za so na bina linga kete mena kosi mena linga ni makambo ko pesa nzoto tata biz dans pour bon bater ya bisonini. Le sabi apprécié nga obalanga o nga na ko lakisa pa na ye yango ke sala ke aya li vers nga mais so nga la kisi ke le na pesi le biku na pesa mona ke mona pesa rané partout. Et pourquoi pas faire comprendre qu'il y a un téléphone parce que ngande na zabwe sonne tina monnet mutumo le quoi pasteur de lobby awa le quoi mutu le quoi pasteur sonne ta linginga et que proposer déjà to comme bima déjà le même jour ton de la za qui na tout ça mon hein et que na boya qui na zonga nanga mutu bon so binga dans ya soutien non faire comprendre dans le téléphone na so que non pasteur et d'abo il faut yo zabo yo ton OK c'est qu'on na posane. Non non la linga qui ko faire comprendre mon téléphone et quand linga na pousse na pembe na ye pour na faire comprendre na kitisa ye na ayeba ke ameka li susté au place ni linga meka les place en mekate donc pour ngai oncle na biso na ndaka loba na biso magali mde botambola na bino ko meko mana musanze peut surtout sango ko mekate po ebe maka malédiction na nzoto so bimi na batu loko abatwana donc na zui na ke deuxième tour na ekokende pasteur alobi nanga ke magali ke to bimana yo donc na boya na yebise sko ngana comme sko ndesko te na lobi na eza na verset mon na bible ke na bosen ku komoni verset wana baloba loboko ya nzambe eza mukusete pona ko sala me ba crime o yozo sala yongo zo sala ke nzambe akoma musika na yo. Dans la place pasteur Théo, il y a de commenter à pasteur. Pasteur Jouana, pasteur Théo, ça va n'aimé c'est que non lingana kende. Et comme déjà sur 22h, non lingana kende. Abisinga OK, ça va que non. Nena bima ni transport ni le na kenda tilelo. Et bon ton pasteur bandor zaka na ba bureau pe na bandor kon ka bino mbale tonde. Non na bureau non na kenda te na église non na kenda te tondo suka kana ndaku na ndaku wana pe to zaki na ba petit na ye ba petit mo kofi azatinga na za mukolo na mwa mkete na lpanga futela ka batu bazali na mukolo na mwa mkete fona ye ba oni na zo sala oni na zo luka. C'est ça. Ah bon. Donc, vraiment, il y a eu un développé pasteur pour bâtir Kindumba, c'est ça? Oui, nazolo ba pona ba pasteur botika eloko o bozo sala eza bien te. Suko bino bo vandi boko te ya biso nini. Ba ozo divorcer na de ba église. Ba ser wana na ba gar wana bino boko expliquer bango nini. Bolo bana bango nini. Ba divorcer to ba sala ni ba sala ki ndumba to bani. Po to yaka pa la bino po bino bote ya biso. Mais bino bozo te ya biso te bozo sala lisusu mabe. Pourquoi? Pourquoi boko sala bongo? Hein? Est-ce que aux appels à camarades qui n'ont pas pasteur au côté au qui paye on peut pas côté la bureau ba sali pe ba bimpe OK. Oui, ba camarades belé na ya kutu mususu kuna dernièrement kutu mususu ça fait une semaine ka ya pamba. Tina Victoire a benga kuna téléphone magalo zanga sana non yo ke tika na Victoire na kena be pasteur kuta yo ka santo mo oyina mutu pona nini falo yo moko ngaza ne bezo ko sala nini boye de te ka solo bana kati ngana yo ka libanda.
master te ma pe to bomba na makambu te to ngabimi pe bio pasteur akatani to ta pesa mbongo mkia pesa kaka 20 000 francs fa pesa nga $50. Mais yo mo olobi bien que pasteur master mo aye biso bobo na makamte que pasteur pesa mbongo mkia fa ka pesa ba pesa pe ozaki mais ba master na ba déjà d'accord yo suko yo mto d'accord to lobi bien awake ko bima na pasteur za malédiction ndeni yo bando kanga na ba pasteur e baninga o bando na ba pasteur bon non nga na banda ko yeba te abenga kena ke kotiki na victoire mutu mususu de sa pesi pa na ye asale loko na o côté le lobi alingi na ete bo maîtresse vie na biso za na biso moko dotongo sa likambu po mutu okoma ndumba po mutu obima na pasteur eza na biso moko non eloko ni oyo moko lingi osala yango ke salo ke osala yango donc so le beko ndumba kaka yo moko donc expliquer camarades ayo kité non forcer te non tika mbala moko non tika sala vie wana eza vie na ngate so ngana te yo le lobi kuna te yo oyo ki non te non sa non tika yo nazate ke na landela se mutu mutasa na vie na ye ezate ke na landela des proches ke sala bo non etani ngate ngana otala oyanga. Ah ok, cher d'entendant, nous avons qui de Magali, de tout dans Oloba. Donc, tu as préféré à avouer le micro à Congo France. Donc, c'est parce que Lingi donc à mettre fin à ma caméra pasteur. Donc, la vie n'est. Conseil nous coco pesa na ba ami na o ba makana ba pasteur ba sala makamwana. Conseil na zo pesa bango donc botika. Eza ko bimana na homme de Dieu, eza bien te. Eza vraiment mabe botika ko sala eloko wana donc tozo lobake tozo luka mabala na ba église tozo kende tozo sa makambebele ba crime obiso mo tozo sala ozo kanga ba ndoki na ba famille ndoki emso za na famille totano parcours na vie na tambola ndenge nini na tambola ndeni pe koma tina vie na nga ekoma boye donc fona mitala nga moko ndeni na tambola donc totika eza bien to soki osalela rango to olingo banda ko salela ngo donc totika eza bien te totika siko na ndenga bakondi ndo betela biso ndemo o viva makama poza victime nango koko za na 4 filles ba bimane na mukondi moko koko betela biso o l'exception bien ndeza olika na koti kota bakonzi apa bakonzi na bato ya mbongo po koza ape bakonzi kaka te na bato ya mbongo ya minene na mboka oyo eloko bazo sala eza vraiment pasi biso basi omoni ma petit mokofi moko ya vie moko boye ya mutambongo aye donc vie za besoin bima na bino 4 filles mais yo pe mwasi okei donc yo kei wana abimina oyo est-ce que mutu normal penza o pena tambola na mokilo mutu za normal okobi mana 4 filles nzela moko donc biso ba fito osa to sosola donc zo mutu abi aye pa na biso abimina oyo foto ye bandeni ya ko sosola to eza nini siko guana oyo kota oyo banda kota bino pobo kende bo manesi na ba condamner 4 personnes et uta wa banvuta kabino to badablo mo ba cham no to ndeni non pona ngai te yaya eza petit mokofi moko banda ko ya na sala ngote pona ko ko sala ngote pona zoka décision na vie nanga donc moi sozo luka libala zo luka mo loko moko boye donc uko lingo sa babuzo ba mususu te pour le ngono ce que en plus batona bayaka tanga bimina mwasi article de gelo kama bena katanzoto donc chance zo ya lisu na vie na to comme na tamo ko lo bana elongo ni esala kingala luka kinini bino biso ba filming eloko to luka mbongo mais mbongo meto yeba na biso ke mutana zu eloko donc signer no ka mutana zu ne chance article eloko mo yo signer no ka pona mbongo oui ebele ba o signer na bango au moins mobile mususu aye petit moko fana ye vient na biso na besoin bimana fia au quatre no monter be ye pas de la pourcentage malgré yozo bimana bangote alors c'est la pourcentage na ye abimi na bango 4 filles biso ba fito luka nini eloko ani salanga pasi yo na lobaki ngai na ko bima tina lobela na TV pour nga na salango te pona beno salango te yo sana ngote o tika pour ça ngote mais et c'est comme là pour que ko tika ba fille pe ba ke ça na kenda ko tika te mais petit moko fia ya aya pe ba master pe ba wuti pe ba ye ba okate peut-être akate biso 1000 emso 500 non et ça langa pasi makasi na koki ko sala eloko wana te banda le non mona na tina TV ba place ebele na zo monana donc na stika la to ko sala eloko ante pe na otika la sala ngote ndeti dernièrement awa oncle nanga
abeng avandisi biso te ya biso abi eza na master ne moko master ne wana azwaka bata maboma abimi na bango ntango sikoyo bima na bata maboma wana aye azwi bafi seulement sa bata maboma wana bima na bata mabo abimi na moto liboma azotikela wana kati ya bafi akobima na 4 filles 3 filles atiki basemence na ye kati wana sikoyo basemence wana yongo ekozela biso bafi problème yaya totika kindumbo tozosala mbongo yango toluka tozwa ti wapi mbongo tozoluka bosomba nini pango bozosomba eloko te moto osakabeli mbongo osala nango eloko tokeka aza nosomba elamba mina pe ya misu basomba balupango ya misu pe bamatela yango baavion basombela yango mapangu mutuka esala pe bango base pe bakombo yaya eza na suka te eza nango na suka te so omoni bafille mosusu baza bongo mpe basima na ndenge na bongo leo mosusu ezwa bango te eza na suka te. Ah ok, chers internautes, bolanda makambo ndenge ekende. Donc ye pena linga mettre fin na makambo na linga pesa ba conseil parce que ye mokaza victime donc na yango. Ok, nelo ni suna na loba. Dernièrement à mort ke ba grande sœur nanga ba ke bimisa jeune fille mona mort moi na ndeko camarades na bango. Donc ba ke bimisa na mort ke ba ke kuta jeune fille alali ba ba suba nde ba benga kaka mutu moko kota po osukola mwana mwa ba sukola nde bo mona ne ba osukola mwana mwasi ba ke ba sukola mwana mwasi boye ba siso sukole ba mona ba superme ya mbali ezo bima ya fresh na kata nzota mwasi ko yo pozala na morgue wana ba grande sanga bazalaki ba bengi biso to ye ko sona kutezaki na morgue wana siko superme wana papa na mort ba kuma loba non MC bimi nango ezaka ndenge mwasi soka akufi ya shiraka bandenge non eza ba superme plan balati gant batali eza superme fresh bima pene yebele siko superme wana wuti na mwasi wana wuti wapi ti siko tozo yeba wasi ke na muto eko bima na sike zena muto eko bima na bembe pe bembe wumeli bembe ninga seli 3 jours ba ko bimi se bembe ko tena superme bele na kati bembe. Bino pe bomene ba enquête te botika ka bon non ba meme ba enquête te ba sali ba discussion wana ebele bango ba lobi na ndenge na bango mais etikele nga na mutu na binga eloko na otika ngote na baki nga eloko na otika na komi ko banga ata mobalo ye na ndenga bien na omonoka ndenge mona bato yango ata mobalo ye na ni na préféré na bomangulu na ne na boma chaque dimanche na teka cabri na nga so ndimi mwana mwasi kitoko lokwa nga na ko teka biloko na teka ka wana on a 1000 francs, 500 francs, on dit mango. Dans ce cas, il décidé yo cause nous na mobile to va no kabo yo te kanu bangulu no ba kabri na dans ville de suka kabo loko kuta na ba makambo wana ka vina na lobi te ke vina nga e suka bongo non mais eseninga ko banga na makambo belé na vie vraiment na linga moto na yebi ke moto na yebi te ke mba moko boyeboy non. Et comment ça muto yo yebi pa kota déjà makambo po makambo eloba te na koza pe ngape mobala ngo yo yebi na kota de makambo na comment ça déjà makambo yeba ndeni yeya eza ma passe nzambe ka yeba ndeni o contrôle biso nzambe mo ka yebi destin vie o ngala lingi na siko na minute o ngala sala vie nanga ye muta yebi donc ye muta ko yeba ndeni o sa no na komi ko banga makasi. Merci Magali. Si vous conseillez ni nos coco peut ça ba fille au ba markana 4000 bali dans ba mana 4000 bali ba 4 filles mobile encore na ba o ba mala ba pasteur conseil ni yo coco peut ça na ba mais conseil na zo pesa bango lelo na vie ya to tika ko sala vie ezona bouillonté o yebi question na sali lelo bi ko changer non maîtresse ya vie eza biso moko to e bandeni ko kondo vie na biso le tozo luka mabala tozo tonse ba église to kene bangomba ba chaîne siko photo calculer eloko ni tozo sala place ni tozo kende tozo luka nini yaya to tika vie wana eza mabe surtout ba o bazo sala ke ba bima na 4 mibali 3 mibali eza bien te to tika pardon vraiment po ezaka bien te na conseiller bino mbongo eza na suka te mingi pe ba mama lelo bino ba mama omoni mwana abima ye aye na $1000 aye na $500 sepeli mwana ngai na mbu ozoyebe sika ni mwana ozoluka ozozwa mbongo wana ba mama bino bokumo bema biso na mabe makasi emsu mama komo la moi bénédiction pour arriver na ngo peut appeler misusu pe nzambe pa tindelo mo mutu mo be beaucoup tene pa aider na mbongo te arriver na ngo pe ndeti bato wana mbongo wana
bato ebele wana o wana toyebi biso nyonso wana kati oyeba bayaka ndeni babimi na yo mbala moko abimi na kate no mid akene ye libela siko ndenge akene libela eske aza na besoin na yo ana besoin na yo te o ayaka bimi na te abandi kovanda na yo santi ke o mobali na nga mais o bayaka ka bimi na wu asimi nzela ke que va m'aider à la misusu pe ako ya pe na bandengana parce que ba yebi déjà ba fille misusu ba comment comprendre bango de le ba monsieur yo déjà comprendre bango et puis la misusu ba comment comprendre bango ba comment changer pe ba stratégie pa yene tinandenga bonunga solo pas ça le pe bien non bazana bango mais conseil kaka ba biso ba fille tozaka mayele vie ezana sukate eloko to luka to sala to zala bebi sone ba fille eloko électeur la bezo ka to simba tchétché non nazal lokola ye donc ninga nazo so ndenge ni ngape na koma lokwa ye non to tika eza bien te eza bien ata mukete to tika et bon pour la maman beti c'était le bika ba fille ba maman o ba zwaka ka mbo mo na bimi aye na mbongo bina ba oni na bino pe ma maman botika pona ni yo sepelaka mwana ye na mbo mwana ngai fille ya chance oye ba nini mwana ozo mbongo wana polo baka ke mwana nga fille ya chance oyebi te mama totika yo pe susu mama muso vandi na part ozo lobake omona mwana nanga sunga mama na ete yebi mwana nanga zo mbongo ne poke tina mwana mabe ngakutelo kwa na esimba te soto lanja to lala to Magali et puis là-bas souper nzambe ka dans pambole za ba tsusu mo ba vivana ba vivement a bien te ba na pati na bango après mo ba prière na mo nzambe tinde mo mutumo boy mo moïse mo pas sunga bango ma omoni babiloko wana ya nzambe eza ya nzambe to bona biso te ya nzambe ezalaka nango mais to fais pas attention na o nini tozomona na mokili donc biloko mususu eza kutu mingi ya olobela te toza mikolo toyebi eloni tozoluka surtout ba ujana bano ya mikie bazoya oboya mabe bano balinga su soutien na njoto te baseni ba ujana na baseni basali nini bango nde kutu nde bazoya mabe bazobela nde nini susu ke o mbala yaya to o nini bango sufuna betela ba osete bazoyeba te et bon mon kilo mobala ya zala ya leki zala ekipaka non baba comme ça soutien na cher soutien mataka liko na bango donc pas bango balata soutien parce que baby ku soutien comme ça ba komaka bolikolo donc bozoya na ndemo abi asimba téléphone cher azaka likolo babanga su batute bakomaka likolo ko yende boyeba elola kitina jipo ya mabele ba kitina eloko eloba kitina o et bon c'est dans ba chance na des chances parce que dans la ba mususu et lo mo ine ba bilo mususu da ba famille ba chance dans la nika lokolo ba mère donc tout et ba famille ba père et vous c'est ba chance nesiko mais so eza ba chance te mais aza pe na moko aza na pela moko meilleur ko changer te lelo memeli maman mususu maman surtout ba maman ba septa base mwana memelo lelo mususu lobi kuna yelo mususu mama to luka nini babi bali wana nyoso wana lelo memi lobi kuna memi pona nini donc totika le ba vie na biso ba fille ebele bazo bala te ba vie na biso lelo comme nini boy po nini ba crime au biso moko to sala ba makamba bala pe comme ici ba crime na biso mo oui et quand c'est da bali en famille te et quand bali en famille ndoki na yo moko na batana no avu finga mutu do tano iloko ni oyo sala na tambola ndenge nini pour que finga mo kanga mutu ndo pour ba famille musu baba na bango pété au moins banda koko na bango mo ba bote ba maman bango ali bano ki za ba koko ba kokolo et dans bango kité et kende de génération en génération tant yo yebi ke famille na yo ezabumu yo sani faut yeba nene otambola puis ke famille na ngeza bongo msusu yo ko changer tant yo so bakisa mabeli kola mabe mozo kanga nyostu ya yo ebele pe ba okota mabala bazo bota te ovandi bozo bota te ozo tala ni obimana mutu moko boya zo mabota na yo azakanga siko conseil ni yo ko pesa bango e charge de tourno to kendeka to me manaka na konso Magali o aza victime ya ba makame belende to solo la conseil ni yo ko pesa ba ujana na batu o ba mana batu bakanga ba mabota na bango na ba mama no ba yamba kamibala yambi o mais conseil na opesa biso ba fille elo biso to sala non totika eza mabe makasi
totika okobima na mobali yo moko ebike wana mobali nanga mais o ezala ko accepter bima na 4 filles yo po yebi ke fille o bobima nzila moko conscience no tongo zo bima ozo ibati tini tonto po mobali bima na mwasi mobali moko bana mwasi moko nzela moko soko ke bima na mususa bima na sima mais na minute tongo bima na yo moko donc ce monde ke botana bino 4 donc ce ko vanzi yo mo conscience no ezotala loko nozo sa est-ce que ça bien tu es amabe conscience na yo moko mutu donne pourquoi tromper no mutu ne mais conscience va tromper en côté ba ko ça ni conscience te donc yo mo conscience nozo tala ke loko no sa est-ce que ça bien tu es amabe to tika le conseil na wa pesa bino donc to tika eza bien te mbongo ya na suka te mbongo eza na suka te to tika. Ah ok Magali, tu comme dans ce émission na biso bambote na o ba dédicace. Ok, bambote na ngai na ko pesa na vie na ngamo Stone. Wana vie na nga propre Stone. Na pesi na grand frère na ngai Baylor, yem takangi kolezi, ta grand frère na nga Baylor akangi kolezi na masola suki. Donc so luka mamba suki ke gauche à droite te ke pas Baylor na kolezi na Lubumbashi. Na ko pesa mbote na nga pa vie na ngai bienvenue Masudi na Bruxelles na peso bambote mingi na linga ko trop yo pena na porte-cœur cœur donc bambote na nga na pesi pona bino na ngola na bosani susu te mpe pasika lik mpe pasika na peso bambote trop taka na lelo fort yo mutuna nga kati na lelo fort taka yo donc na ozelo kamito kitana kindo na ozako sepela makasi vie na nga donc na ozela. Ok, merci. Magali, si vous avez contacté au numéro? Non, si vous avez contacté le numéro 082 53 87 57. Pourquoi vous avez la sous pour me souvenir 082 53 87 107. Merci Magali. Chers internautes, comme déjà dans cette émission la biso, bino qui Magali da lobby, da Betty parce que y a pas de victime, il y a mama Kambango, na pesimbo te na boss anga Didi Dipumba. Chers internautes, nous devons comprendre ma camion sur le lobby da makamo e kolme la y a moi za victime nango, y a moi avoué parce qu'elle vient mettre fin à makamwana. Na pesimbo te na boss anga Didi Dipumba, sans oublier grand partenaire na biso moko, Amis Express à Lyon, bah gros bisous à toi gaz des gars, sans oublier mon général grade d'Akumbu. Général Garda Kumbu, allez, qui bango tout donc à quoi faire tout licolo, sans oublier Carlos Sarpa, gros bisous, Chali Moussombo, maman chérie, gros bisous à toi, sans oublier Yvette Okuji, la grande Barbie de Lelande, oui Yende, moi ça pembe, il y a solo, sans oublier Aziz Abebe Okunji, moi ça pembe, moi ça solo, il y a licolo, bisous, bye. Congo France Isona bango na biso isona bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com